Karine Mokonza tiki Pullman alobi yo azongani na ndako na ye. Na ndako na ye, ndako yango yali Maison Blanche. Azoluka mutu akende kokota kuna afuta. 4 jours etikali asombango atekeli ne mutu. En tout cas, Karine Mokonzi oso ekomi nini ki madame kage Maria Tumba ozab yope Maria Tumba kakova na ville tala Karine Maison Blanche yana poto ma afsomi Maison Blanche yokuna Maria Tumba kaka ville kokende ba Dubai okosomba ta lupango na ote na mikonga soko boyi mikonga kende ta na makala na selembao kuna bandako ya moins cher no Maria Tumba wana explique onani bato banocha mitema keo kota bangaba kota ba selembao bandako zalaka moins cher parce que banzele zalaka mabe mama lelo nga nazalaki choqué et puis mutu mo abenga la privé asekisenga bien nga nakenda kuna baotekela nga lopango mo boye na primo ya bien na boya mabi kuna eza mabe mais lelo naleki kuna natuni pre lopango wana choqué nga non bato bele lelo badaye choqué ka grâce à vidéo na sali wana bato bayebi ke nzela wana ya kikwiti wana efungama bato bele badaye choqué parce que kuna mapango ezwi valeur koto baselimba wana surtout makala o ba nini oyo rond-point ngaba ba côté kuna surtout mapango ezwi valeur ezaki déjà na valeur mais baki si lisu ba valeur ajoutée comme cher parce que nzela epesa ka beauté epesa ka le pongo za la chair ezala ka na valeur ajoutée mon bout bote ba papa ba mama bandeko bote barando da barandonete bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, merci. On explique onani bato banocha mitema keo kota bangaba kota ba selembao bandako zalaka moins cher parce que banzele zalaka mabe mama lelo nga nazalaki choqué et puis mutu mo abenga la privé asekisenga bien nga nakenda kuna baotekela nga lopango mo boye na primo ya bien na boya mabi kuna eza mabe mais lelo naleki kuna natuni pre lopango wana choqué nga non bato bele lelo badaye choqué ka grâce à vidéo na sali wana bato bayebi ke nzela wana ya kikwiti wana efungama bato bele badaye choqué parce que kuna mapango ezwi valeur koto baselimba wana surtout makala o ba nini oyo rond-point ngaba ba côté kuna surtout mapango ezwi valeur ezaki déjà na valeur mais baki si lisu ba valeur ajoutée comme cher parce que nzela epesa ka beauté epesa ka le pongo za la chair ezala ka na valeur ajoutée mon bout yango choqué nga. Et puis en passant, nous avons découvert une zéla. Nous avons découvert que place où on a quand ils ont gagné la kwiti. Or, ils ont gagné zéla et qui n'a pas direction qui kwiti et qui n'a zéla on est comme mon Willery, zéla on est kozon gisayo kasavubu, zéla na kamoko et comme dans la prince universitaire et 400 prince universitaire boy et même ngaba et même makala et même nini cimetière ya kitambo memi okanlu kaka nzela moko yo obi coup de chapeau à notre gouverneur de la ville Gentini Ngobila tant bozomona makama malamu bolobaka te makama malamu bolobaka te mais ce que ngam na développement français mo virgule point boye boche ba organe nzela yango wana ti na okata mutu mota lobaki awa o nzela ifongo makuna wato limete bonyo kwa makuna bo baluka bokenda boye ko lobate boyaki ko lobati. Mais bon, il va que ma pas ne mati. Ah, ok. Merci, Lissos.
Maria Tumba ambo olobi gouverneur Gentili Ngobila atongi nzela asali nzela sika ambo me nayebaki yango te soki olobaki te na ngai nayebaka barompoint oyo yo nani jekoko oyo azali gouverneur mpona 2 jours abanda kobongisa ntango batieka gouverneur intérim bongisa barompoint na ngai nayebaka wana na ngai nayeba te ke Gentili Ngobila donc asalaki banzela yango wana nde eloka bien kosala banzela ndenge nalobi no soma ndako na yo me na comprendre yo makambo lobi bon bandeko nakoti na makambo ya bagouverneur te eza makambo ya Karine Mokonzi na Maria Tumba soki nalobi ya gouverneur parce que nazalaki étonné namona un gouverneur premier jour bapesi place ate intérim mbala moko ya rapidité kobongisa barompoint natala mpe attaché de presse na ye moto azofilme ye nani oyoyo Yvette Kalombo azokomisa biloko na ye mbala moko nabendaki filme natuni mpwani ake boye naye kokomprendre ke gouverneur Jekoko azala mécanicien do aza na bagarage aya moto ya mosala maboko mais bon makambo asalaki ya ye te mais bon comme aza moto ya mosala maboko mécanicien yango ntango mosu asalaki bon so mpe azalaki na Yvette Kalombo alors bamécanicien balingaka ere moko basi pembeni na bango ata wana poto na afrike kaka te jamais kokende na magasin pa mécanicien moko ya mondele surtout to bakompagnie minene ya oyo mosalaka bavoiture bamécanicien soki kote na bango toutefois omonaka calendrier ezalaka ya basi ya mitakala donc mécanicien na mwasi ndenge moko sikoyo na kine lokola bandaki rond-point mécanicien azalaka so pre na kwanga na likayabu botimbika na rond-point bakwanga na makayabu ezangaka te pembeni na bantaba mais bon koloba ke Gentili Ngobila asala nzela sika abongisi te masali soki eza ya solo en tout cas bravo fo kozala logique bongo ndenge mpe Karine Mokonzi la baronne alembi na ye Pullman atiki alobi asadi ya 4 jours etikali asadi ya mikolo ebele alembi azongi ndako na ye mpe alobi bos Jimbelao moto azwelaki ye chambre wana ye moto afutela bango yango atikela ye bango tango donc d'après bino Karine Mokonzi banda ovanda na Pullman bafutele na bos Jimbelao eza bongo te ntango mosusu bos Jimbelao afuteli ye nde mikolo oyo to bos Jimbelao atikeli ye chambre aza ovanda mikolo mpo Karine Mokonzi abanda ovanda na Pullman avant bakutana na bos Jimbelao bazoya na Gauthier Mascotte Karine moto alobaki yango Karine alobaki teke nauti ndako alobaki teke pa auti garde midi bakute nde na garde midi bos Jimbelao auti kote na ye bango na Gauthier Mascotte Karine Mokonzi akiti epai aza kolala na Pullman bakutani bo Jimbelao amona ekala banda Afrique du Sud en tout cas Karine Mokonzi akozwa biso te nayebi mpe te eloko ni alingi bino boyebi eloko alingi bandeko nga papa robo naloba mabe nga papa robo nazoloba mabe te nazorepete makambo Karine alobaki kaka sikoyo ya 2023 mpe te 2024 Karine Mokonzi azokita la Pullman
croisement na boss Jimmy Belao yena Henrietta enveloppe bakutana vite fait boss akei sima bakutana après totala boye Henrietta elongia boss Jimmy Belao miso ya Jimmy ya boss Jimmy Belao zolo ndenge mo mbebo ndenge mo matama kutu koloba te démarche ekokani en tout cas moto bokutana kala depo Afrique du Sud bonde ni achagizemi Maria Tumba yo sombaka lupango ate commissaire même badi boso mona poni yo sombate en tout cas tala barona mona imbala moko Maison Blanche asombi mais yo mona o négligea d'après okanisa oza mwana ni ya vile mwana Gombe to excès de kovanda na mikonga epesi o vertige olingo ignore bisika uta olobiso osomi na bumbu na selembao ozongi bisika uta baninga kutu bazosombaka toujours kuna bazotonga yo moni bumbu selembao omoni yango bafaux côté ou bien eza bavrai côté ti fo eba yango na kati ya kini wana ko vrai côté eza Gombe te premier côté ya bien na Kinshasa wana eza Tchangu deuxième côté ezali côté kuna bamoamba do baselembao wana babumbu makala wana deuxième côté troisième côté ezali Kasavubu Ngiringiri quatrième côté ezali te quatrième côté ezali Kalamu na Limete te na bosani quatrième côté ezali te troisième o eza penza bon cinquième côté ezali Lemba na Matete bao etikali eza balesheki bagombe eza balesheki te bapire lesheki bakosa bino te mpona babwatu wana bokendeke na basoza comme bakosa bino te faux côté so etembe bokabulaka Kinshasa totya bafrontière tomona kote ni bato bakoma baescalette bon Maria Tumba sala oyo nazoloba no la baronne en tout cas ozomema biso wapi yo nde nasangisa émission ya yo na Maria Tumba mais bien sûr pour la baronne makambo ozomema biso nayebi te ozomema biso na makambo moko modele ya Maria Tumba alobaka makambo moko ere moko ye moko amutu azomona yango clair biso tozomona flou Maria Tumba alaka bon azoloba makambo mosusu ye moko azomona yango clair bato ebele mpe bakanisi yango eza clair mais eza flou sikoyo yo la baronne moto azosala yango sikoyo boss Jimmy Belao atikeli yo afutela yo Pullman olembi kovanda na Pullman mais yo ozala na Pullman avant okutana na boss Jimmy Belao sikoyo nde nafutelaki yo liboso boss David Mangaya ye moto afutelaki yo alingi te bato bayeba mpo aza moto ya famille présidentielle sino te bakombata bakosalela émission bongo di n'importe quoi la baronne moto afutelaki yo Pullman moto ya liboso loba ye babombaka te loba balobele malamu na mabe loba kaka
tokóma na réseaux sociaux 21e siècle bomba bomba mabe wana Mobutu alobango na 19e siècle tala Maria Tumba abombaki o bandako abombu makala eza moins cher di n'importe quoi bomba orayebisa ta bamamo baya pembeni na ye bakolege na ta o bakendeke Dubai bango bakesomba na bango mpo ya moins cher ya bomba me lelo abimisi yango bomba mabe so epa alobaki yango ntango wana balingi bapesi conseil ya somba eza lupango te yo moni bumbu eloko pamba balingi bayebisa ye babomba bomba mabe sikoyo la baronne mpa na ye eloko ya très important abombela biso histoire ya Pullman bomba ta histoire ya Maison Blanche ko mena ya Pullman hotel ya pamba sikoyo comportement oyo mentalité oyo ozwango wapi po oyo ya Maria Tumba te Maria Tumba soki alalaki na Pullman aoloba na moto afuteli ye aoloba Bishida aoloba mobali ne Kevin po oyo yo soki olobi boss Jimmy Belo abakiselaki yo bajour nandimi mais soki olobi ye moto afutelaki yo Pullman fo loba mpe depuis quand po yo ozala na Pullman avant boss Jimmy Belo donc comportement oyo ekozala leketso po leketso afuta 10 jours 2 semaines Pullman leketso abombela biso moto afutela ye aloba afuta yango ye moko leketso afuta Pullman 2 semaines ye moko bon c'est possible po ambassadeur asengaki ye réservation sikoyo lokwa basengaki ye réservation afuti 2 semaines mpo apia visa boso apiaki ye te bato bazongisela ye mbongo yango nayebi te c'est possible afutaki ye moko mais sikoyo mentalité ozwi yango mpa na yo moko mpo na koloba mpe te ozwi yango mpa Henrietta azalaki ne bien mpa bamie na basere na ye na bacousine na ye bon eloko ya bien Karine Mokonzi azomata Maria Tumba azokita bo eza eloko ya bien te mpo Maria Tumba mpe akokita te no fo mata mais Maria Tumba mpa ozali sana makasi communication ne moto ya très important so bayebi yo ya mpona kocommunike to d'abord nde nasangisi nkombo na yo natie émission moko na Karine Mokonzi la baronne akosepela te ata azalaka moto ya malamu akosepela te ngai nayebi ngai mokolo émission ti so mpe nasali yango oyebi ntina mpo kaka sepela te bongo te ere moko fo osalisaki makambo moko eza teke tout le temps asepelaka tout d'abord ngai asalelaki bamambo ebele asepelaka ne mpe nango te bon botikala malamu bino mpe bosepeli te bon bon esala nga ta tsu te ciao Nzambe 6 lettres, Mobali 6 lettres, Satan 5 lettres, Mwasi 5 lettres. Et on va le voir, Koyana Mwasi, Koyana Ndoki. C'est bon? C'est bon? Bandeko!
Baliaka bamelakawa. Ganda ntaba. Ganda taba ndeti sheta. Ganda taba ndeti bon marché. Ganda taba ya gu. Ya gu, ya kitoko. Ya kitoko lilo. Hein? Boko dame yango deux fois te. Botala. Bah c'est seulement ya bien. Hein? Pour la bande de konanga congolais. Awana mbokoyo. Natumbaka. Natumbaka bien. Hein? Bolanda. Bolanda. Après bango baroloba. Baibi musala na mutu muindu. Eh, musala eza puna batutu. Est-ce que tu as dans la couleur ya poso? Nya. Sia. Allez. Bakata. Nzambe, 6 lettres. Mobali, 6 lettres. Satan, 5 lettres. Moisi, 5 lettres. Et on va le voir. Koyana Moisi, Koyana Ndoki. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali hein. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali hein. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali hein. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.